mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a l'élo avant to bandayango nakosala comme nazalaka parfois n'habitude ya kosala nakosala mise au point moko ya précédente émission nangai. Batu balanda qui émission précédente est belé parce que Busso awa na 5 minutes avec César Ngadi boye bitolo bakaka ka vérité. Mais la vérité blesse. Batu lo kuta bomonaka bazwaka sincère mais Busso vérité na 5 minutes et ya kana escalier. Tango komaka et pesaka pasi yango monaka congolais belé. Te belé ce que zangi ba argument oyebi ko défendre cause na yote liloba ya suka ezalaka kaka mafinga ndenge ba congolais ba mesana na réseau social na ba réseaux sociaux donc okomona batunie question bon yo olobi musique ezonga te pona nini Romona, oh, ekozongate, pays nabiso, ils allaient même pas infiltrés, mais ils allaient occuper. Oh, mais musique qui tango et bandaki ko betate. Bolobaki ke ba musicien ba bandako yembela kanambe. Kanambe fois longwa, kanamba longwa to monate musicien moko ayembela ceux qui fachi ba pesi mbongo. Donc but ils allaient wana mais hormone argument zatala ba bandi mafinga. Na pes exemple ngana rokota na ba makambo anate MPR donc groupe MPR eye awa na poto batutu bando féliciter banzembo na bango bazoyemba banzembo oyo peuple ba combattant bando linga ba ya na poto o ba ko betate mais heureusement petit nanga volcan le grand combattant wa banda penza combat na kati ya Paris awa ya France tout le monde est d'accord à Benginga à l'Obivier bako beta na salle oyo il fallait ba beta te mais bako beta na salle mususu na montrer bako beta lelo donc ça c'est une nouvelle à malamu parce que donc ba combattant oyo ba vrai combattant combat et se déplacer et comment na kisasa ba combattant oyo batika la kosala combat awa et combat nango combat ya distraction pour ba vrai combattant ba comprenant que combat est comme ya ba revendication combat est comme ko kenena kin ko veiller que le gouvernement est ça batou bien et ça la tout que batou va se faire soigner bien combat yangoana parce que combat zalaki Kabila dégage Kabila ça dégagea donc jusqu'à preuve du contraire mutumo ko lo bateke Kabila zali Kabila ça dégagea toujours moi na mboka sikoyo to lobite que combat et si la combat si la raté même awa na France combat zalaka mais forme o ya combat ya kala et ko zala na combat ya sikoyo te. Yangwana na tenaki penza lelo na sabino par rapport à l'émission précédente na ebité ce qui balinga ki ngai na loba nini babimisi lokuta na bango Gisèle Pela bakutani na donc Bayati Gisèle Pela ndenge ni akoyi kokende ko représenter mboka neti Congo ko représenter mboka neti Congo en tant que qui babimisi ba makambo na bango ndenge ba mesana ko bimisa bobi ke 5 minutes biso tant to yaka to silisaka bango mayele to ye to expliquer likamuni nezalaki na Genève to bimisaka biso na ba preuve to lobaka to bimisi ba preuve ba yoki makambo ngana lobi baya ti pa expliquer ngo bango sikondenge pesi bango kanda po cop na bango et baby ya lukuta pour ngana yo si saka cop na bango lukuta
allez mafinga ebandi oh c'est ngadi tika boye boye to lobaki makambo vie privée awa tête bino bo lobaki makambo ke donc mpela ke ko représenter mboka yango na yaki na zongi sibino na temps na ebité soki bolingaki ngai na lobanini na ebité me boye bake donc wana ezalaki vérité salaka pasi et puis boye bake clé bo wana kanga bino kolongwaka te. Et puis, nous avons signalé que ce n'est que le début du commencement. Parce que la meilleure est à venir. Nous avons monité. Beaucoup mona yango na no monité. Donc, on est à kutu. Donc, clé boaka a dimi parce que Satan 1 an et bimi kutu na Satan 0. Toujours zuabino penza donc toujours like sabino. Soki bo yena lukuta to eto longoli lukuta. Et puis, nako tikaka koloba yango te na ebike bandoki bato afayul balinga yango te mais nako tikaka koloba yango te soki to kota division na mboka na biso bazwa ba faible division kota to koma makambu ya ki tribalisme ezali faute ya fayul muta mema masolo wana à partir ya vérité de jirnene oya ko kosa donc ti lelo bato bakabwana ba faible bazwa bango ezali faute ya fayulu. Ils sont sortir de cette voiture-là. Voilà. D'abord les frères. C'est le président. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. Mais c'est Martin Fayoulou Madidi, président élu. Les patriotes combattants résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre aux honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer les troupes en revue. Wana nako tikaka yango te nako tikaka yango jamais na ebike seplisaka bato bazala sima Fayulu te mezali vérité oyo ngana lobaka vérité za vérité ba changera te pour lelo tozali koloba mais boyebike Fayulu Martin Fayulu andimaki programme ya président de la République Fachi Beton avant comme président na période de l'élection ya présidentielle andimaki programme ya Fachi, même pas sur 5 ans, mais sur 10 ans. Andima ki yango lelo akoma ko wangala. Nazo, tche la bino pono ko rafraîchir bino mémoire pa batumsusu bachaka tembe parce que na 5 minutes boyebi ke zali cours d'éducation civique. Peto tche la kabino ba preuve bota la nek Fayulu. Andima ki programme. Il y a candidat na époque on a candidat Félix Antoine Tshisekedi andimi programme na etango ou présenté le programme à note andimi programme to sepeli na programme ya Félix Antoine Tshisekedi sur 10 ans les lois comment ko wangala bino moko bota na ba image. Félix Tshisekedi a présenté son programme. Nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays et nous sommes très flattés. Bino moko bomoni na ba image parce que biso to lobakate ke donc du verbiage te to yaka to bando lobam kaka ndenge wana biso so to lobi to tiela bino preuve yango bomona ki ndenge to sili saka bandoki ya Congo mayele parce que to yebisa bino ke bandoki mingi ya Congo bazalaka soki balali bazo boule eloko nini lobi bakosala tribalisme kota parce que donc un Kinois oya tanga na bentena tanga na bekolo ebele biso tong tozo kole ebele donc masanga die de Kumbi donc Blanchard Goma Égide de Fer donc Jean-Paul Djamba na yebaki bekolo na bango te tozo kuta na chik donc toyebani bekolo te parce que toza biso tout ba Kinois donc président de la République au Kinois à cause de la jamais tribaliste. Donc et kota ki makamuna na ngwa yebite ke donc Muluba fier na ebandi lelote de Moulou Vantar tondo le bango depuis kala. Est-ce que Moulou bato ebite que
déjà muluba so za mwana muke okomona déjà yebi chiluba zoloba chiluba donc ngana sepelaka parce que ngaya na bwaka kikongo ngwaka me boko seka mabe na mona masanga lui Blaise Londolele nkoyo na pesi mbote akenda na bakote na bango le bekwate kuna na yuka zoloba linga be lui Blaise yo ko bwaka ngwaka te ona yebite ba luba ngana vraiment na sepelaka na bango parce que mwana muke déjà okomona na ndako na bango mama papa bazoloba chiluba bazoloba munoko na bango mona étant président de la République akendaki tourner na bakasa ikuna ndenga bwaka kingwaka azo bwaka ngwaka pesa zo sokana munoko ya mboka ne malgré tout que akoli na poto asali bo ekimite ngasi ko ba bisanga na bwaka ngwaka nakende kuna na baton na loba kikongo me ba mama oyo ya baton na ba papa ba ko sekanga ko sakana te donc vraiment tozala focaliser na ba baliverne te na ba tolo ba verbiage te tozala vraiment po makambu ya minene zali na biso o tozali ko bunda na Kagame to silisa makambu oyo ezali ya guerre donc lelo na kati ya sujet na biso ya lelo ya 5 minutes bomona ki bino moko na titre na repesa bino ba raison nini Kagame jamais akoki kotika guerre na est kuna et puis ba négociation et ko simbakate avec Kagame bo monakis oyo bakutanaki na Angola président de la République bakutana na Angola ngai 5 minutes ozalaki d'accord te bomoni balobaki cesser les faits dans l'immédiat est-ce que salamité donc ngana relaxa bino que donc et ko salamaka te parce que Kagame azaka kana besoin ya côté na biso kuna bokomona ba revendication makambo oyo ba senga na président Félix Antoine Tshisekedi parce que ezalaki déjà avant na Kanambe mutatikila bango ba vida ndimaki ba masolo tu wana donc président de la République oyo azali awa azali mwana mboka donc ba revendication wana ba masolo oyo bazo senga wana donc ezala obaye bouteille ya whisky ya mobimba obagisi noix obagisi lo pipi donc okondimaka te ozaka juste okondimate parce que lobo zala étranger na kati ya masolo po ndima masolo ona relaxa bino donc boyo kabino moko bokondima kutu te donc avant to banda donc sujet na biso to développer sujet na biso ya lelo tozali vraiment ko souhaiter vraiment un bon rétablissement na président Nabiso Chims Oazali président sectionnaire il y a Île-de-France il y a UDPS azwaki vraiment donc accident il y a comme moi grave tout grave na niveau qui ça donc Dieu merci à Bombier donc mais ayaki awa na France parce que azalaka na France pour azoba soin sur quoi comme na niveau ya rééducation donc to sengi vraiment na nzambe abatela et donc Dieu merci que a bombé le biso président na biso président Chims parce que boye bakake masolo oyo na mokili oyo donc vie eza mokuse okozala bien boye olamuki le mususu lobi oke musala otikali na musala okufi le mususu olamuki te otikali na mbetu okufi le mususu olamuki donc il faut que pesaka kaka nzambe merci ko lala kolamuka ezali habitude ya tozola Sabino président donc Papito Chamala ya Congo fort donc il est vraiment azalaka toujours esika ba congolais bazalaka atikaka baninga na été na pasi akendaki ko rendre visite na président sectionnaire ya UDPS Île-de-France bo yoka message oyo à Salaki, donc lors il y a visite. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Voilà, tout ça on a présent Chim, autre que ça va encouragement par rapport à l'accident au à Kinshasa. Présent Chim a présent UDPS, Île-de-France, donc à Paris avec aux soins par rapport à l'accident à Kinshasa. Donc Congo fort et apporter soutien total, peut te souhaiter bonne guérison. Nous sommes ensemble, le combat au Tobandakala, là, tout continue jusqu'au bout. Kenzamba Likolo, Azana Yope, Asungayo, Apeso Makasi, tout a besoin de yo parce que Bitumbeza non, vraiment. Voilà, Bandeko Nangaï, apportons notre soutien à notre président, à notre compatriote, à notre frère, président Chim de l'UDPS. Voilà, c'est Congo fort, Papi Chamala. Voilà, merci beaucoup, le président. Voilà. Bino mo boiti ko tala yango wana donc linga mutu
aider Moutuna R et Passi, donc on reconnaît le meilleur ami dans le malheur. Donc, bah, mis à sauver les en malheur, talaka ka présent Chims. Donc, vraiment, Ezali et Sengo Mounene, Papito Chamalake, Kotalae, mais présent Chims, tozo qui nouvelle wana. Donc, tozo partager vraiment pas scénario, tozali kolanda makamtu biso petro sala nyoso tout talo une fois de plus vraiment bon rétablissement. Na présent na biso tolingaka mingi présent Chims, il y a UDPS donc section, il y a Île-de-France yangwana nazo profiter pour to banga kanzambe to ebake nzambe azalaka na mukili oyo talaka ke mutu azali bu mutu akufi donc bolela bo beta bashit akozonga ka lisusu te parce que soki mutu akufi to ebite mutu moko te ka kenda azonga ayebisa biso kuna ezalaka boye donc on eza mystère nzambe pour to ebake nzambe azalaka yangwana nazo profiter na occasion na kati ya émission oyo na invité batu nyoso tout bazalaka na île ya Paris donc na région parisienne oyo surtout oyo bazana na kati ya Seine-et-Marne na 77 baya na journée moko ya célébration louange et adoration oyo babengi yango Eben Ezer oyo kozala dimanche le 17 juillet 2022 de 14h à 16h30 à Damary Lélis na adresse il y a 246 quai Voltaire na Damary Lélis bozali comme na affiche na telebino donc to sengi na bino nyoso tout boya wana pour vraiment bopesa merci na kolo donc na le bisusu donc dimanche 17 juillet de 14h à 16h30, donc journée, il y a célébration, louange et adoration. Eben Ezer et Kosalamawana, na 246 quai Voltaire, na Damary Lélis. Vous allez profiter pour toper ça vraiment. Mbote na petite sœur nangai o na sepelaka na mingi na lingake mingi mwana ya mwasi ya boboto mama nabiso Julie na Melin. Donc vraiment tokozalawana il faut que Yebarake Nzambe azali na biso. Donc to enchaîner sikoyo bo yo kavanto développer ma solo pour botala kaka batu ya mite ma be ba journaliste musu bomona ba journaliste mais bazali na masolo na bango ba futaka bango ba misusu na kanambe ba misusu na katumbi donc ozomona aye na écran azolo ba makamsusu bozomona ezali na nzela te meye azali wana pona ko justifier salaire na ye ba pesaka ye botala neti exemple moko donc semaine passée c'est ngai donc journaliste moko asalaka na kisasa kuna donc na ye bip vraiment comme on est kimi akanisi azosala makamalamu akanisi azalaka kuna obiso ngolo balikambu ata ozali mwana muke ngolo ba makamoneti ya kala il faut ça la recherche il faut ça la aye abimisi akomi na mur na ye na réseau social akomi ke donc abotala mboke sikezo kende toko suka wapi na pasi azoe bateke donc makambo oyo ya essence depuis makambo ba guerre donc ezali mondial yaka soko ti prix essence azoe baté prix oyo ya essence azotia ya Congo eza vraiment donc moins cher que tout autres pays oyo tozoteka vraiment essence moins cher donc akomi 1 litre na Congo kuna lobi 1 litre na Congo donc ezali 2495 donc 2495 francs congolais donc soit $1.25. Donc il y a quand même comme une donc to seki batu tozali koto parce que en France tozali donc carburant la essence mazout et comme déjà na plus de 2 euros donc il y a kuna bazali na 2495 2495 francs congolais donc ils ont revenir donc ce que convertir na dollar ezali $1.25 à pamba donc il y a quand même ce ka tindengwana. Donc, batou bako seplanae, ezali vraiment buzoba binomoro bomoni vraiment buzoba esika ememaka biso. Avant to kota na sujet na biso ya lelo toko marqué pause na biso ya liboso donc pause publicitaire donc tozali ko banda na Kodia Simo boyebi to lobelaki makambo ya Kodia Simo mingi to lobelaki yango vraiment mingi il y a trop
bato msusu ba okansake ezali makamba lokuta mais bobi kaka congolais azaka muta ba retard muta ba incompréhension mais sikoyo tokobi na niveau ke banda ko bandi ko tonga parce que na 2023 année prochaine donc après bété banda ko déjà ba ko livrer bato banda ko nete ezalaki banda ko réserver au sombi mabele msusu kutu to pesa ki le 100 premier mabele ou bato ba bengaki le 100 premier appel to pesa ki mabele au fele donc vraiment ba komona ba zone dimate ke ba peso ndako okoma ko futa après bon awa bato ba ebi o basomba bandako a na poto ba ebi crédit ezalaka okoti na ndako après okomi ko futa donc prélèvement na banque na yo ce que aussi si makambute l'état à côté les melayo donc tozali ko like sabino parce que vraiment ezalaki projet sur que ça sous projeté vraiment beaucoup mona yango na bilili et puis tozo féliciter donc vraiment monsieur Matona maman Nabuso oyo azali directrice ya marketing azape fondatrice donc na monsieur Matona yemoko azali directeur général cofondateur pe na onyo surtout ba sali et puis bo sanate donc wami service ezalaki kaka na kambo fret comme na wami business toko proposer bino boko tala yango na ba image o ezali série ya liboso ya ba publicité na biso ya ba partenaire donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano,
75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Bino Morobo Witi Kolanda, de retour sur le plateau. Merci na fidélité na Bino Bolandi. Donc Kodia Simon, ils allaient vraiment donc ma solo et comme il y a solo donc ils allaient qui béda depuis qu'elle solo mais batou balinga Congolais minga linga mona meso bozali comme on a yango donc site oyo ya Maluku donc na kanisi ils allaient clôturer mais ko benga kaka po boye parce que tikali siko site oyo Eko Kende na Mwanda. Donc, vous avez la première série na biso et puis deuxième série ya pub na biso pe Ekolanda lisusu. Donc, si koyo to koti na sujet na biso du jour, sujet na biso oyo to yebisaki bino, to zali ko développer les lots to expliquer bino que jamais Kagame a kosala cesser le fait, jamais Kagame a kondima négociation et puis Fachi Beton a kondimaka masolo yango te. A kondimaka yango te parce que azali mwana mboka azali congolais solo à moins que ondima biloko yo nako lakisa bino nako tangela bino ondima yango loba ke ozala étranger parce que boyebi ke depuis musée batu basepelaki akimisaki Mobutu Seko mais après eko memela biso bakambo donc parce que bato ba code seki azo pouvoir ezalaki ba rwandais bomonaki donc ba nomaki ba rwandais na ba niveau nyoso tout. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi. Directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Bon, le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo et Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre là, Londa Bouloulou, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makaraha, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah oui. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura... Mboka na biso zaki infiltré donc na gouvernement na babiloko nyoso tout na ba niveau ya ba FARDC bo boule kaka ke na période oyo ya Mzee Kabila donc mukonzi ya ba soldat chef d'état-major azalaki rwandais bo boule kaka bino moko azalaki rwandais zali makambo yako kamwa batu il faut bayeba après tant on a rotangela bino makambo oyo tokolakisa pe bino donc professeur oyo abandaki ko expliquer place mbeba ekotaki entre biso na ba rwandais ma période ya Kanambe tango atindi ministre affaires étrangères et coopération internationale akende ko signer ba papier moko na lobi ba papier wana ata aussi si bouteille mobimba ya whisky obakisi noix obakisi na lo pipi okoki ko signer ba papier ndenge wana te donc
communauté internationale na bato bazalaki na kati ya réunion na bamonaki biso neti bato ya liboma boyo kasikoyo ba revendication oyo Kagame alingaka oyo ba Rwandais balingaka donc par le biais président na bango que président na biso Félix Antoine Tshisekedi andima o bato musu balobaka Félix Antoine Tshisekedi na bino pazo so baloba makambo Fachi Beto comme président na bino on dirait bango baza bekolo mususu bato zo comprendre na réflexion na bango peut-être pele musu pe ba koki kozala bekolo musu boyo kana nous na zo bino donc 6 kaka parce que ezali ebele na trier bino 6 donc bazali kosenga ke faire du territoire Minembwe une commune rurale exclusive où l'identité de Banyamulenge Tutsi rwandophone donc ekoma donc Minembwe wana oboyokaki ke Félix Antoine Tshisekedi a kataki yango bato ando Félix Antoine Tshisekedi a teki mboka a teki bona bo Minembwe wana ebandaki na Félix Antoine Tshisekedi te ayaki assisa qui entend assisi yango bato azozela papier donc président de la République a signé ordonnance a signé arrêté te bomona bino moko masolo ya Minembwe et sila balobaka ngo lisusu te donc bango revendication na bango donc basengaki faire du territoire Minembwe une commune rurale exclusive où l'identité de Banyamulenge Tutsi rwandophone donc ezala ekomi mabele na bango et puis basengaki na président de la République na biso Fachi Beton devrait donc nommer Azarias Ruberwa ou un autre dignitaire de l'ethnie Tutsi au sein du gouvernement Sama Lukonde. Bon, mon akitango Fachi kaka donc tozui donc gouvernement tant papa wana ilukamba piqué appliqué donc moyen ta piqué quoi donc gouvernement il fallait ya union sacrée donc bango balingaki Azarias wana Ruberwa azalaki soki donc yeba ministre azalaki wana o kanamba tchakiye donc ministère wana ko za la penza étranger te mais ba tchaye donc balingaki que président de la République a nommé Azarias Ruberwa ou un autre dignitaire de l'ethnie Tutsi au sein du gouvernement Sama Lukonde. Bon, mon ami Moutali. Bon, so penza zo ki big rouge, ezalaki Azarias wana Ruberwa. Donc, et puis, ministère na wana de centralisation et bunga balongola yango. Donc, ministère wana ezalaka susute et longwa libela. Et puis, troisième, Bango Basengaka, donc Fachi devrait conserver en leur place tous les officiers supérieurs de l'ethnie Tutsi Banyamulenge au sein de FARDC. Donc, Fachi Beton, il faut ndimake atika, officier supérieur, nous surtout oyo ba Rwandais oyo ba kota na l'air ya musée na l'air ya Kanambe a kotisa bango ba infiltra FARDC na biso il fallait atika bango kaka na ba poste na bango kaka place bazali ba officier nous surtout wana yango bomoni kutu mikolo donc ba kotisa recensement au sein ya FARDC ba ko longola donc ba tu nous surtout fatia lobi ko sala maté ya on ba sala penza donc ba yeba bekolo ya batu nyo surtout bazali na FARDC donc makambutu wana Fachi ko ikondimate to ke susu na 4e Fachi Beton président na biso devait conserver à leur place wana déjà donc au susu elandi devrait conserver en leur place de hauts cadres Tutsi Banyamulenge au sein du service de renseignement civil et militaire. Boyo Kananu. Et le Bazali Kosenga, donc, président Nabiso devrait conserver en leur place de hauts cadres Tutsi Nyamulenge au sein du service de renseignement civil et militaire. Donc, Atika Nyamulenge na ba place na bango ndenge ba infiltra ki makamu Nabiso ba cadre wana Tutsi Nyamulenge yana ba tikala na kati ya ba service ya renseignement Nabiso civil et militaire.
Fatia Kokondi Mama Solo Anate. Et puis, cinquième Tokei, donc Fachi Béton devrait conserver le monopole du raffinage de l'or de province de l'Est, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale au raffinage installé au Rwanda. Donc, bah, côté tout au minéraux na biso ya biewane zalaka, donc Fachi Béton il faut à conserver kaka ba raffinage ya ba or ya ba diamant ya makamunyo surtout et kendaka directement na masolo oyo installé ya raffinage oyo installé na Rwanda. Donc bazor ba minéraux na biso ba memakango na Rwanda. Mwana papa Tshisekedi akondima ba faire wana te. Akondimela ngo ndenge nini. Et puis sixième, le député, donc les députés nationaux qui vont se présenter comme étant Tuti Banyamulenge, comme les cas Boyebi, député Moko Nyaruruka, Bosoki Nyarurukabo, Boyebi, déclaration à Sala, député Wana, Nazali Kotangela Bino, Ndengi Yaloba. Nous sommes demandeurs pour la paix. Et je pense qu'ils n'ont pas de choix. Wana Zolo Belabiso, Congolais, Yazali, Nyamulenge, Wana Zolo, donc Abimaki, on parlé Zolo Bandeng, nous sommes demandeurs pour la paix et je pense qu'ils n'ont pas de choix. Il s'agit de toutes les tribus congolaises. Elles doivent comprendre ça. Donc, il s'agit de toutes les tribus, il s'agit de toutes les tribus congolaises, ils doivent comprendre ça. Nous n'avons que deux choix. Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Donc, Boyebi, ceux qui députés, Nini, Naruluka image, ceux qui n'ont pas image, Temenakansi Nazanango, Bolanda Yemoko, déclaration au Nengalobaki, donc vous allez obliger de vivre ensemble, on va zoluka paix. Ceux qui sont zoluka pété, donc bah tribune surtout ya Congo, il faut bailler baké, bah comprendre en gros tous na choix mi balé à le but tous na choix mi balé ou bien to vivre ensemble comme des frères ou to kufi et sikamoko neti ba zoba. Donc choix ezali na biso. Il faut tout choisir. Binomoko Bolanda, Ndenga Salagi déclaration, donc Nakati a parlé du peuple. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Nous sommes prêts, et nous sommes même demandeurs. Nous sommes demandeurs. Et si je dis ça, vous allez encore dire vous victimisez. Mais déjà, lorsque trois communautés se mettent ensemble contre une, bon, vous comprenez. Mais je vais simplement dire ceci. Honnêtement, nous sommes demandeurs pour la paix. Et je pense qu'ils n'avons pas de choix. Et Mouindo devait comprendre ça. Nous n'avons que deux choix. Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Mais je veux dire aussi, ceux qui veulent faire le populisme, que je vois là, qui veulent en fait gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, sur la cendre de Banyamulenge, ou dans les temps de leur sang, ils vont s'y noyer. Binomo Boitolanda, Bolandi Yango, Bolandi Zali Makamoko, donc Yako Bombate, Bongo Babiloko, Bazali Kosenga, donc Kagame, Azali Kosenga, Félix Antoine Tshisekedi, Andima Babiloko Bo, Félix Antoine Tshisekedi a Andima Mote parce que Nambe Andima Ki Yango, Makambo, tout ezalaki. Donc, bakor ya ndenge obino bondi mapenza ke Félix Antoine Tshisekedi andima yango akoki jamais kondima yango et puis nazali ko lakisa bino botala masolo o na beteli bino donc professeur o assistaki na makambo o tango masolo e bandi tango ministre na biso ya coopération internationale ministre des affaires étrangères batindi na Kanambe akende ko signer ba papier oyo donc ata na ebisi bino mutu asisi bouteille mobimba whisky abagisi noa abagisi lo pipi akosala makambo bote bino moko boyoka. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu,
Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Chibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question: est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi: votre pays aura des problèmes. Bino moko bolandi ba makambu e banda sikoyote. Donc ba raison on a zoe sabino ke Kagame akotika kamboka na bisote, et puis ba raison o pe ke négociation et ko simbakate Fachi Beto akoyi ko ndimate yangwana lobaki avant masolo tout e banda négociation e banda il faut cesser les faits et salama mbala moko. Et on a moni ke bazali ko sala ngote parce que bazana choate ba kokoka ko sala makambo te yangwana lelo ne mission na biso vraiment to yaki vraiment to beta c'était to faire comprendre bino que eloko nini Kagame asenga na ba négociation o ya lingi ke Fachi Beto asala et ko salamaka jamais na mboka na biso Fachi Beton akoki kondima yango te parce que azali mwana mboka. Donc tokomi na suka ya émission na biso presque na suka ya émission na biso ndenge na epsa binoka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires
comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc, si vous avez souka, vous avez un remerciement à la base, mais avant, vous avez un remerciement, vous allez tenir vraiment dans cette émission pour souhaiter bon et joyeux anniversaire à grand écrivain Nabiso Jean-Luc Timbalanga, vraiment Mouto Alingimboka. Moutou Oboebi qui a ça là qui papa Tshisekedi de son vivant livré. Donc et puis toujours recommandé bino abimisa livre Moussou sur la vérité des urnes. Il y a 2018 livres Zali côté comme déjà sur le marché. Toujours recommandé bino yango. Donc vraiment une fois de plus bon et joyeux anniversaire na écrivain na biso munene Moutou ya mayele na ba congolais au tokoi ko compter ce que to tangi bato mayele. Donc Jean-Louis Timbalanga Azali Nakati. Donc, sikoyo, boebi que avant to banda, remerciement nabiso, toko marqué pause publicitaire oyo ya mi balé, tozali ko la gisabino. Donc, CPLA TV, ezali décoder oyo ya banamboka, oyo ya mukie, otambol nango, esika nyuso tu, okei, otambol nango, ezaneti ba oyo ezalaka nakati andakute, donc ezali biloko ya banamboka, nous surtout les années nakati au CPLA nango. Donc CPLA TV tous allez recommander bino yango et puis bo sanate solution ya bandaku ya appartement ya location ya kosomba nakati à Paris bo ebike po na kozwa ndako ezalaka pasi. Donc solution ezali na kitenge appartement numéro ezali wana obengie parce que ceux qui ok ko visiter ndaku bozala plusieurs té à salara tout de façon kata boza plusieurs azali ko privilégier banamboka. Donc solution ya bandaku awa nakati ya Paris ezali kitenge appartement. Et puis to recommanda kabino soki boye awa il faut congolais boyebika congolais azalaka bopeto bien rasé, bien parfumé, alati malamu suki tout, il faut zala malamu biso toza bandinga rite. Donc on a bougé arrière so banini. Donc to recommandera bino na salon de coiffure na biso El Binto coiffure na kati ya Saint-Denis. Donc salon de coiffure ya professionnel, salon de coiffure bazokato avec sourire. Donc na Saint-Denis. Donc bo landa babanda nos na biso ya deuxième série ya partenaire na biso. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. CPLA TV ezali décoder ya banamboka. CPLA TV différence nango ezali na ba décoder mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. CPLA TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décoder obiso to zalaka nango evandika na ndaku, mais CPLA TV déjà za mukie botala ozu au collection ka na poche et na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais ka mutaye bango. Congolais kaka mutu akoyeba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye biango. Donc CPLA TV za ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc CPLA TV ezali décoder ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec CPLA TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez El Binto coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours.
Salon number one, c'est Elbito coiffé. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elbito coiffé. Après, donc, pub, il y a un partenaire, Nabiso, Moni, Wana Bazali, Pesa Biso confiance, Bazoa espace, donc, et d'Arabiso, Nabespaso, Bazoa, parce que fout la Kango, Mbongo, donc, ils allaient sous forme, Yako aider, Biso, Nabinope, Batubota, l'Arabiso, vraiment, bon, hésite à rater ceux qui vont aider chaîne Nabino, donc, beaucoup hésité, compte Nabiso, pas les Awana, donc, beaucoup qui peuvent retirer dans la mandat. Et aux alaka le bienvenu pour permettre biso to salaka ba dépense na biso et alléger biso na ba dépense to salaka na yango. Donc to komi siko yo na suka émission na biso boyebi kaka base to tika yango te base vraiment to bandara toujours na kati ya Londres pour na ko pesa pe na ko féliciter pour na ko remercier l'honorable Jean Moutala na kati ya Londres. Merci, Nanyo Sotou, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours, na Katia Londres, Tozali Kopesa Mbote, na Willy Mbumba, na famille Mobimba, na Ebike Bazali, vraiment battu au Balandara 5 minutes, pe Bapanzaka 5 minutes. Donc, Willy Mbumba, na Katia London. Merci, Nanyo Sotou, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Tukali, toujours na Katia Londres, pour na Kopesa Jano Matundu, merci, Nanyo Sotou, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi, toujours na Catalan, Tozali Kopesa Mbote, na José Kanwa, qui kakamene, maître Wera Mukuna, maître Rajamoule, merci, Nanyo Sotou, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati États-Unis d'Amérique, na Caroline du Nord, pour na Kopesa Mbote, na Blaise Aïke, merci. Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tokei Sikoyo na kati ya Hollande pour na Kopesa Mbote na Apachabora merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Suisse pour na Kopesa Ambrogeni Divengele Suisser merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tokei Sikoyo na kati ya Espagne pour na Kopesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu. Merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Lola na Belgique pour na Kopesa Mbote na Poutou de Yalo la petite sœur propre Poutou de Yalo na Dekos Mukoko. Merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi awa na kati ya France pour na Kopesa l'administrateur ya groupe na biso ya WhatsApp Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mukenge Chai merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Babi Kisinga yo vraiment batunyo surtout ba monaka ba publication na donc mutu morote vraiment a zalaka indifférent donc tout ba sepelara na surtout au Salarapo na mboka na ope na kati ya groupe donc Babi Kisinga merci mingi donc Jerry Mukuna merci na surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi tikali toujours na kati ya France pour nous repérer ça Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes c'est très propre Fifi Filofaria merci na surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Suède pour na repesa mbote na mama na biso Thérèse Kamani merci na surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Suède tozali kopesa Igwe chef béton merci na surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi donc Tokei Sikoyo na kati ya Benin kuna na kati ya Benin pour na repesa petit nanga Saolo Jijimbele na kati ya Benin
merci na nyosotu osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toko sukisa ndenge bino moko boyebi to sukisaka toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba oyo to recommandaka bino bolandaka émission na ye Parlo Santé oyo a pesaka ba conseil po na santé. Donc merci na nyosotu osala rapport na 5 minutes pepo na ba ndeko na yo na côté à santé Jean-Paul Jamba. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Pobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire, c'est vrai, tu vas